ya mwasi aimoni bolingo ndenge nzambe asengaki pa mobali mwasi wana qu'est-ce qu'elle doit faire akotosa mobali sans que bayebi se photo ça. Ok. Ah oui, akolinga mobali akoprotéger mobali na ye. Ça viendra de soi et ko sopanaka. Avant de protéger mobali na ye, akoprotéger ndako na ye, akoma poli. Impolitesse ya mwasi ebimaka soki mobali azo yeba kutu te, azo reconnaître te présence ya mwasi na kati ya libala. Wow. Ok. Siko tolingi te tovanda na kati ya biloko esalaka mwasi akoma impoli. Parce que maman, tu n'as pas l'idée, c'est que ça joue dans l'esprit de l'homme quand une femme demeure polie. Non, papa. Exactement, c'est la malili. Et pas moi aussi, c'est le respect, la considération. Oui, mon frère, wow. Si je vous comprends très bien, maman, moi c'est Alinga Balingae. Mon bel Alinga Batosae. Batosae. Wow. Mon bel a tout l'unité parce que devant ils ont pas mon bel Alinga. Mon bel a tout l'unité, mais une fois on remarqué que mon bel n'a vendre Kalinga na Tosae, na Tombolae, maman Tombolae. Wow. Ça c'est très important ça. Parce que quand tu vas respecter cet homme, mon bel n'a pas bénéficié de cartouche, non ça veut dire aussi que bon maman. Ah oui. La divorce peut aussi la Miami maman. Cause non si je vous comprends très bien, ils ont manque il y a bolingo et manque il y a respect. Bolingo parce que mi ba bazo Coca-Cola qui ça basse na bango te ki balingi bango bazo cajoler bango te ndemo zoloba bazo tombo na bango te bazo linga bango te pe basi bazo tosa ni ba na bango te, c'est ça. En tout cas papa ça bongo. Ça va zo binisa ba biloko bomba na ba cartouche ya bolingo ezaki na kati ya mobali na ye. Sarah azo kunyola ba secret azo benga mobali na ye mokalenga azo benga mobali na ye mokonzi Seigneur nzambe abenga nzambe tolika basi ba benga mibali ba nzambe. Parce que le mari c'est le chef, le mari c'est le chapeau, le mari c'est un militaire. Pour rien au monde au niveau qui tsaye maman. Mon mari bisika se sentir que ba okitisa ye il travaille pas. Il n'aime pas. En tout cas. Parce qu'il n'est pas considéré. Papa, on dit que les gens ont mingi, les mibali mingi, ba oko sala tenenge o ya kanisa ka sala la mwasi wana. Pourquoi est-ce qu'il a remarqué dans la femme une impolitesse exagérée. Mibali mingi ba comme lelo un peu réservé, un peu réticent, azo kokate ko kota prenez la zone ya bonimo makasi na mwasi. Pourquoi azo remarqué na kati ya mwasi wana ndenge aligné la kaye eza ndenge mwasi osa sugute car après mso a osala te ana kayute musala esili mwasi a reconnaître que non amoni ke mobali apesa sumbongo te mobali poche kauki poche komi zelo abi a esimba te simba na ngotinga nga mobali ke na musala zonga ga yenga mbongo ngani mwasi azotala kutu te ke oyo aza mobali nanga papa bana nanga azomona kutu te ke oyo aza mopanzi nanga ata lelo azwi te lobi na kozwa et mwasi aza ya kati ya difficulté ya comprendre que Dieu l'a créé pour être une motivatrice. Papa yo osaka na kozanga mobali o bakosa abino te yo osaka na kozanga mobali elengi mobali apesa sucre mobali apesa lokumu mobali atazali na mono te fo ozala meka na ndako apesaka poids apesaka couverture. L'homme couvre sa femme omoni eloko nini nango oyo esilaka te na mama azo comprendre kaka te ke mobali na ye vaut plus que tout. Oui, ndenge moko mpe ezali mwasi na yo vaut plus que tout. Panga na ba plus de 100 femmes seules chez moi à l'église. Bango nyonso liloba bango ezalaka moko. Mama, si je savais soki nayoka mateya no avant mais nga boya mobali na ngai te net ke ba o bazola no enseigner moment baza déjà na voix wana nini ko na ba pour que et comme na ba trop tard mama boya mobali na ote malgré ba mabena comment était
ça cause na mobali mobali ndio so azate okoma wakanda okoma bakosilika silika moko benzanga mutombo parce que ils ont le pouvoir eloko moko benzamba check ata mobali il faut aza pembeni na yo mbongo ne bailo te mbongo ndi bataluka yango 2 valent mieux que 1 okango te 2 valent mieux que 1 so tika nyo mo batando seka yo bi ba benga etula ma papa ba benga biso etula so yo ba akei ba benga etula famille na yo ba otemela yo bandeko na yo ba otemela yo papa maman respecter mobali na ko tika biloko wana maman scope na ba oyo ezala ki azo copier pa badinga oyo mobali amonelaka yo mobali ko koma kolobela obo ete amo copier pe et pas baninga ninga ba se comporter na mibana na bango un mot mobali alobi boya répliquer alobi boya télémeli. Comment vous trouvez ça? Le mariage se vit seul. Makambo yo vivre la couple na yo eza o muninga vivre la couple na été alors comme memela le monsieur étranger te tika ya vanda ya ndenge mobali o memela ye parce que eza mibali monsieur papa azumwasi na ye vierge azumwasi na mwana muke azokolisa ye aza besoin d'intervention en famille te intervention baninga te parce que baninga na bato misat na couple bayaka détruire couple. Dieu a besoin de voir que 2 personnes. Quand la 3e personne vient entrer, non, ça crée déjà la frustration. Il y a un autre zoboya. Ton livre il balait tika la ndenge penser en Zambe et Sengeli. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste Nzela Lola. Esika Bonzambe, Ekitara na Loemo, na Maloba Pe, na Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Otoya Kolobake, Nzamba, Boeto, Poye, Lissouswa Pinama, Sazo, Saïdabissou, Elongo, na Pasteur, Feza Missia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukoya Motema, Yabivens, Domo depuis Londres, Pe, na Maman Gisèle, Luke, le Motema Papa, Emmanuel na Boston, la servante de l'éternel maman Dorcas Mbangu Nzama Lola Amonayo. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, toujours na cadre pour informer bino na émission na biso Nzela ya Lola Tozali pe merci na ba audience to bazo na biso na Brazza na Kinshasa na RTP télévision ya papa na biso Kizami na Kibila lolo to ya minen to ya mimoko ya basa na Nzambe, la servante de l'éternel maman Myriam Tchangala, c'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission. Azali maman pasteur, Azali conférencière, donc Azali visionnaire, il y a des églises, en tout cas tous les précisions dans l'émission parce qu'Azawana déjà, à qui je m'en vais dire shalom maman. Et shalom mon frère. Bonne santé, ça va? Oui, très bien. Dieu nous fait grâce. Oui. Ils ont mon écoute qui ça va. Merci. Pour la première fois dans l'émission Nabiso, parce que pas mon déjà. En tout cas, après ce que na sepeli na ndeko, elle vient de Bibiso. Mbote pona bino nyo surtout ba obanikaka émission na ye biso nyo surtout pendant la ndona musika meleo to zingolo pour ça jalouse na ngate jaloute ou jalouse on appelle zingolo bino pe tourna bino roya. Merci beaucoup maman Myriam. Maman na bengo nani. Nayamio na casquette ya nani maman pasteur conférencière ozana ba nani belé mais on a envoyé des bisous. Oui, par la grâce de Dieu, toza conférencière et sur le plan il y a ma couple et naza pe pasteur visionnaire il y a église Jésus-Christ Miracle naza pasteur aussi, servant de Dieu, toujours dans le ministère Myriam Ministries. Et de 3, Nazar visionnaire, il y a plateforme Lifa. Donc voilà un peu en gros ce que je suis par la grâce de Dieu. Lifa, par là, et nous avons Lifa, c'est libala facile kat na yesu. Donc en un mot, tu kata lifa pour attirer mon attention plutôt que non milaïté. Donc libala est un facile. Libala est un ngolu, est un cadeau au nzambe apesi na bato. Libala est le quoi mutuya. Mais les autres comme ils sont compliqués. Comment ça? Comme ils sont compliqués, une compréhension. On a babali lundi, mercredi bakabwani.
point ni o simbi na ngote so tout ni raison exacte et simbi ka te mobali moko boye aza impoli respectanga te moi si wana aza impoli moi si wana aza ça boye akabarate après ça va semi quitter donc tu comprends que libala il faut bato bavanda ba se comprendre ba pe que non so bato mibale basangani makambo kozanga jamais mais omoni ka bato baboyi na bango ko umela bato baboyi na bango bakomisi yango difficile c'est pendant que eza elengi libala eza lokwa sucre libala eza miel libala eza yaourt libala eza bien il suffisait ka boyokana peu de patience so bato bayokani bakovanda na bango 100 ans. Parce que comment on que libala lobby que libala facile katina yeso comment difficile neni maman. Oui, et comme c'est difficile, si on a supporter notre soutien. Et comme c'est difficile, si on a tendé à zéla qui est. Et comme c'est difficile, si on a rêve, il y a rêve, ma bande, il rêve, que les balles les aboyer. Mais à côté de la mouton, on a qu'on faire rêver, voilà. À ça, il y a un peu un peu décourageant, mais moi si na fiancé après ça une façade mosusu mais nini awa na ko maîtriser été donc et comme difficile parce que on le baki yango salité on peut le mal la kaki yo yango pa saleli moi cité ozo mona papa nzoka nde bango mibale baza capable ya kovandisa likambo na mesa ngai na ote ngai na oyo so sali ote toyoka na te mais baboyi na bango ko sala ngo yango moni komara difficile. Parce que pendant le moment de fiançailles, maman, vous remarquez que les fiançailles na Congo et pas na biso mimi ils ont 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans. Ils ont atteint mais comme na kati ya libala, moninga baluki comment découvrir makambo ces années lito il va passer en libanda ou comment je ne sais pas. Non mon frère, oyebi ceux qui au continent ndako libala surtout moninga le de la moi parce que c'est elle qui donne la vie. Yinde mutorambe ma bonheur. Nzambe akabola mutu na tâche na ye donc moi si apé sa bonheur et pour apé sa bonheur yango il faut balinga ye OK il faut balinga ye il faut ba tombola ye il faut pas considérer l'opinion na ye il faut pas yakisa ye ndenge nini aza malamu ndenge nini akitoko ndenge nini aza étoile ndenge nini aza sans ans azoluka mwasi azoluka batie penza ka oh ceux qui battent kate ceux qui balingi te sa bonheur te et ceux qui peuvent que ligni moi si ma case baluba que moi c'est pas comme teti a commoner le mobile plupart ya ba couple OK mobile alinga ma case c'est sous quand on a impolitesse moi ça zo konza yo non mon frère obi libale comme lengi so moi c'est comme qu'on se considérer ceux qui mobile azo considérer ne libale ce ko bongi moi ce ko libale bandi exact que ceux qui m'ont mal aligné moi si en comme en politesse non par contre tu le barre que la femme est fragile tu le barre que moi ça le roi Miki asa muto photo bondela asa muto photo linga pourquoi parce que yende mtaye ko pesa sa vie na kata libala la bino c'est elle qui apporte la vie or quand quelqu'un apporte la vie on prend soin d'elle nous devons rester assez marama qui n'a négligence parce qu'il y a des questions assez ma qui est pas souka nzoka toza na besoin make pasuka te poto kende to lia siko moi si pas le quoi maki so olingi moi c'est créer nos vie a créer nos bonheur na kati ya ndako na mokilo mobimba papa omoni biso nyonso à part Adam oui à part Adam tout auta pas moi si à part Adam mobali oh ministre oh magistrat oh docteur oh président de la République merci si Kazali Nzamba tombe toujours auta pas moi si maman merci beaucoup bandero bazo landa biso na koyo ko bozo ba ke ba couple c'est comme si que ba couple belé oui tine ko ezo marché bien te eza manque ya bolingo parce que bazo la que ça moi si bolingo te cause na o yango wana c'est ça en tout cas à peu près ngana odinga na le belo moko oyebi na ba mboka nyonso yo ba tomboli mwasi moi ça zora makasi et puis moi ça travaillaka OK oui talaka bien surtout di bana mboka bisika ba tomboli mwasi bisika ba reconnaître pouvoir to pe capacité on nzamba tchakat na mwasi
ce pays-là, c'est un beau pays, c'est un pays épanoui. Mais ici, quand va froisser moi aussi, comme si moi c'est quoi témoin gênante, comme si moi c'est quoi une côté, comme si moi c'est quoi papier, quoi djibège, comme si moi c'est quoi leur mort au sakané là. Moi si wana a de la cao. A kotika la kolande ba devoir à banate, a kotika ko prendre soin mobilité, a kotika ko sa makabuté au mobile à ozelaye. Mais ici quand on peut ba tombola moi c'est le proverbe 31. Oh j'aime cet homme du proverbe 31. Il a reconnu la présence de sa femme. Elle célébra sa femme. Non. Avant qu'on tombe, qu'on matisse, qu'on reconnaître. Et qu'est-ce que ça faisait en retour? Et je sais que moi aussi, à ce moment-là, ma génilité, on a ce compte à ce qu'on a quand il y a mieux comme on pour de mieux en mieux. Parce qu'il faut amener la femme à produire le miracle. Il faut amener la femme à produire le bonheur. Abimisa on nzambe nyonso nzambe achakat na ye. Oh, pour abimisa ngo, elle doit être reconnue. Elle doit être aimée. Elle doit être aimée. Elle doit être cajolée. Elle doit être babalamba yeba lobangela yeba bondela ye alinga bongo. Moi c'est linga ocheka. Moi c'est linga oyembela ye. Moi c'est linga ozo entela linga ojemie. Moi c'est linga excusez-moi si na ebike. En sa créature moko boy appelle ça joie. Seigneur a sali les papas sa joie. Mon côté a yébi ça Adam que nous t'avons permis d'avoir moi aussi. Non. Mais tant que c'est là des clics moi voilà. A yéba maman ko. Et la femme était capable de régner et à ressentir ma moi. Donc na kata libala et non alibo c'est ce qui mon bal à reconnaître que moi c'est nazana il faut la lingaye. Il faut la tout ça y est pour ça maman banananga c'est une partie de moi. Parce que Dieu a tiré la femme dans l'homme. Okay. Et ce qui peut la tour à moi aussi. Aïmouni bolingo, ndenge nzambe asenga qui pas mobali. Moi si qu'est-ce qu'elle doit faire? À côté sa mobali sans que bail se a photo ça. OK. Ah oui, à côté la mobali à protéger mobali là. Ça viendra de soi et que sopanaka. Avant de protéger mobali là. À protéger ndako na ye. À comme poli. Impolitesse ya moi si ebimara soki mobali azo yeba kututé, azo reconnaître tes présence ya moi si na kata libala. OK. Si quand on dit te vendre la carte ya biloko et ça la moi c'est comme impoli. Parce que maman tu n'as pas l'idée c'est que ça joue dans l'esprit de l'homme quand une femme demeure polie. Non papa. Exactement le Seigneur que tu dis et c'est la malili. Obi ezana biloko mobala zelaka. Et pas moi aussi, c'est le respect. La considération. Oui mon frère, quand wow. Si je vous comprends très bien, maman, moi c'est Alinga Balingae. Mon bel Alinga Batosae. Batosae. Wow. Mon bel a tout l'unité parce que devant ils ont pas mon bel Alinga. Mon bel a tout l'unité, mais une fois on remarqué que mon bel a vendu à Alinga na Tosae, na Tombolae, maman Tombolae. Wow. Ça c'est très important ça. Parce que quand tu vas respecter cet homme, mon mari on a bémissionné ma cartouche non ça bolingo c'est que bon maman. Ah oui. Et maman si je comprends très bien, la malbozolo bozo aider biso pozo aider bandeko. Cause mingi ya ba séparation ya ba divorce ezo sala mikolo, souté pas mikolo basi mi ba bazo bala ebele, ba divorce pezo sala maya mingi maman. Cause non si je vous comprends très bien, et ça manque ya bolingo. Et manque ya respect bolingo wap ke mibali bazo koka kolakisa basi na bango te ke balingi bango bazo kajole bango te ndenge zoloba bazo tombola bango te bazo linga bango te pe basi bazo tosa mibali na bango te c'est ça. En tout cas papa ça bongo oyebi mobali lokola Abraham azana mwasa ma yele mwana mwasa ta Sarah, non. Sarah, c'est la maman. Maman exemplaire. Et Abraham, papa. Quand Sarah, je me suis dit que c'est na mobile. Sarah, je me suis dit que bomba cartouche à bolingo, c'est na kata mobile. Sarah, azo kunyola ba secret, azo benga mobile na mo kalenga.
azobenga mobali mokonzi Seigneur nzambe abenga nzambe toluka basi bakobenga mibali banzambe. Parce que le mari c'est le chef. Le mari c'est le chapeau. Le mari c'est un militaire. Pour rien au monde au niveau qui tsaye maman. Mon mari ici quand se sentir que bah qui tsaye il travaille pas. Il n'aime pas. En tout cas. Par rapport à toujours à ma basse maman, mais tout le monde est dans moment à la maman. Ma maman a dit que on est dans la maman mingi. Mon maman a dit que la kassaï. Oui. Donc comment que papa zo matela vraiment bango. Ana na polygame zo matela bango parce que la cuisine bona bombe. Ma bala ngai ou meli maman. Que par rapport à ma bala mikolo o que ba jeune bazo linga basi na bango to bazo to mo bango ba divorce so ça na matro. Obita na kalezaka papa kana ide na wana na mutuna na ezaka penda so papa aso kota mutu nyonso akauki obike bana na mama si na bana bakauki papa pas kauki pourquoi maman pas kauki pourquoi parce que la considération moni omoni mobali na mama loba bisika ba otombola yepe bisika bazo reconnaître pouvoir o nzamba chakata mobali. Bisika bazo reconnaître que mobala kutana na nzambe. Papa mobali mutasonola na nzambe. Mobala ebi sola nzambe. Oui, mobala ebi sola nzambe. Alors mutunyo surtout o ebi sola nzambe alinga mta respecter. Parce que Dieu est représenté par l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme en premier. C'est Dieu qui a donné l'homme le pouvoir. Il y a qu'on nomme Banyama. Abi si pesa bango kombo. Et là, qui se passe à tout au Congo, donc on peut la moi si combo. Si comme on va la maman a comme le pas net négligé, bah comme on ne peut pas et nous on se bimakai à salaté on dit mais mingambo on dit non ils ont balaté si comme il le connaît ça rameni et ça là que mutu moyen appelle ça le goût de lui exaté mutu moyen bimisa on nzamba chakati na exaté parce que il n'est pas considéré. Papa oyebi ke ezana batu mingi lelo mibali mingi ba okoko sala te ndenge oyo akanisaka salela mwasi wana. Pourquoi est-ce qu'il a remarqué dans la femme une impolitesse exagérée. Mibali mingi ba komi lelo un peu réservé, un peu réticent, azo kokate ko kota pene na zone ya bonimo makasi na mwasi. Pourquoi azo remarqué na kati ya mwasi wana ndenge aligné la kaye eza ndenge mwasi osa sugute. Car après monsieur au salate ana kayute nous ça le sili moi ça reconnaître que non à monique mobali a pesa sumbongo te mobali poche kauki poche komizelo abi a simba te simba na ngotinga na mobali ke na musala zonga gayenga mbongo ngani moi ça fait la kutu te que o aza mobali na papa bana na nga azomona kutu te que o aza mopanzi na nga ata lelo azwi te lobi na kozwa et moi si aza ya kati ya difficulté ya comprendre que Dieu l'a créé pour être une motivatrice. Moi si ndaza motivatrice, moi si je fais motiver mon bali, avec mon bali, mon mari, mon cœur, mon chou, tiens bon, ça va aller. Les autres zités, mais les autres revoient, les zali, mais les autres en paix sa biso. Moi si ils ont ma sali, on a le col à talak pour mon bali naïe. Avec sa mon bali naïe, mon cœur, mon chou. Moi j'ai confiance en toi. Mon meilleur ami c'est toi. Mon patron c'est toi. Mon boss de boss c'est toi. Moi s'il faut amener Tarabino Kouana. Attends mon bali à qui me met autant que ça. Attends ça. À ça attends qui boy. Attends qu'à ta l'idée dans le zéla qu'à pas rendre moi si heureuse. Mais quand la femme ne travaille pas à ce niveau-là, à ce stade, et si maman au quotidien est chaotique, la carte ndako. Mais plupart maman surtout pe na ba poto ya baso ezala kazana mobile nae. Bafuta bon peut-être pas l'état, soit que ba vandela mbongo ya bana, bafuta bango maman, impolitesse on dirait dans moi mingi surtout. Alors bi bango nyonso te na basi ya poto. Mobile dana un mois dire te liboso na yo. Osakana bengani yo atyo libanda. Ndako eza ya ye
Comment vous trouvez ça? Mobile a un musalato yo vendre kaka mongo ga ya bana bona bichous ba comment discuter likolo mongo ya bana na bon. Comment vous trouvez ça? Non mon frère, c'est une erreur grave. Yom to sala rango, c'est une erreur. Bon les aka mongo ta papa yo saka la kozanga mobile hein. On va penser à binote yo saka la kozanga mobile elengi hein. Et mobile peut ça sucre hein. Mobile peut ça le kumu hein. Mobile tazana na mongo te faut zame kama ndaku. Après ça rapport, après ça couverture, l'homme couvre sa femme. Omoni et l'homme ni na oyo esi na raté na maman azo comprendre que mobile na ye vaut plus que tout. Oui, mais mon père, moi aussi, je vois plus que tout. Et c'est de reconnaître, pouvoir en zamba chaque mobile. C'est aussi respecter ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que quand l'homme soit seul, tout le monde donc na vie akonzaka jamais yemoko ezala mwasi okoza jamais yemoko ezala mobali okoza jamais yemoko mutu na mutu asala rôle na ye en présence ya papa na ndako eza efficace eza couverture eza kobombama mobala kwa nzeta malili mobala za lokola baoba mobala na ndako lokola pilier ce qui mobala zate na ndako papa ngana na ba plus de 100 femmes seules chez moi à l'église. Bango nyonso liloba bango ezaka moko maman si je savais. Ce qui n'a aucun maté avant mais nga bo mobile na ngai te. Que mettre que ba o bazola no enseigner moment baza déjà na voir wana ni ko na ba pour que et comme na ba trop tard. Maman bo mobile na ote. Malgré ba mabena comment était ça kozala mobile mobile na so azate. Okoma wakanda okoma bakosilika silika moko benzanga mutombo parce que ezala pouvoir eloko moko benzamba check ata mobali il faut aza pembeni na yo mbongo ne baelo te mbongo ndi bataluka yango 2 valent mieux que 1 oyoka yango te 2 valent mieux que 1 so otikali yo mo bato bando seka yo babi bakobenga etula mapapa babenga biso etula soki mobali akei bakobenga etula famille na yo baotoyemela yo bandeko na yo baotoyemela yo papa mama respecte mobali na oko tika biloko wana mama scope na ba oyo ezalaki azokopier pa badinga oyo mobali amonelaka yo mobali akokoma kolobela yo boye te amokopier mpe epa baninga ndenge base comporta na mibali na bango un mot mobali alobi boye a répliquer alobi boye a telemeli. Comment vous trouvez ça? Le mariage se vit seul. Mariage ezalali passe à te. Mariage eza na jimote et na jimelte. Ko tia pelito elibanda te. Te ko sa ngote. Non, mariage eza loko oyo e vivaka yango moko. Mutu na mutu nza masala ye na kata ndaku na ndaku eza na ba réalité nango papa. Mon frère, ndaku na ndaku ya ba réalité nango, couple na couple eza ba réalité nango. Bat na bat waza ndenge ba yokanaka. Yoko memela biso sorcellerie na wala te. Ce qui va boyi yo parce que yo moko bi pourquoi boyi no mobile. On dit non va na yo moko. Mais comme me maté au vivant au moment on a couple mususu non peut-être ça on a la bienvenue. Dieu dit 2 valent mieux même nzamba le bien noté mais mokili est constaté que batuli balé so ba vandi ba tambola bien so ba yokani ba tambola bien jamais ne va que mutu moko vanda ye moko non jamais ne va troisième mutu ya ceux qui nzamba a besoin ça batuli ça to nga sala mais ça ka batuli balé. Et que si ma cambo il vivre la couple na yo eza o muninga vivre la couple na été alors comme memela le monsieur étranger te tika ya vanda ya ndenge mobali o memela ye parce que eza mes bali monsieur papa azumwa si na ye vierge azumwa si na mwana muke azokolisa ye aza besoin intervention en famille te intervention baninga te parce que baninga na bato misat na couple ba détruire couple. Dieu a besoin de voir que 2 personnes. Quand la 3e personne vient entrer, non, ça crée déjà la frustration. Il y a un autre boya. Tolingi libale tika la ndenge penser en Zambé et Sengeli. Tolingi libale avant dans la moisi na ndenge Zamba zo zela bango parce que chacun de nous rendra compte. Nzamba retourna mutu na biloko apesa kibiso. Nzamba retourna batu na cadeau o apesa kibiso. Apesa que mobali est-ce que zaki soin na ye? Apesa ki yo moisi est-ce que zaki soin moisi wana? Apesa ki yo libala, apesa ki yo bana est-ce que zaki soin bana na yo?
maman qu'on a l'influence à batouté. Tu es unique à ton genre. Papa, tu es unique à ton genre. Qu'on a été massananga mo alibela baboye qui petite na pour la beauté. Ce qui a boye qui pour la bonne mais yo ko boyate. Donc, ton maman va te dire solo il y a Abraham. Na Sarah. Na Sarah. Au moment Abraham a semblé il y a minene la vie et pourquoi? Parce que Sarah a célébré qui et a tombé le mobile na ye. Tony Kamibali basi o ba kotombola ba kobenga mibali na bango nkolo. Elle était aussi soumise maman. Très soumise papa. Na pomo la juste servante na kabeli mobali na. Non ça on a dans mon kilo na Kinshasa surtout na Congo na Afrique. Bazate hein. Bisika mona mobali aza ko moi muke. Mobali menga te, mobali asenga téléphone te. Sika mobali asenga téléphone, o moi ko agité. O benga nani? Nani abango te? Et mobali la moi noté. Aza patron. On met sur le téléphone maman bande besoin na biso. Et là ba couple belé ezala na téléphone et dans la poto maman. Mobile on besoin une seule share. Comme déjà. Moi si on a droit aussi ma téléphone à mobile na été. Mobile peut se mais aussi ma moi c'est abonné. Adana ba secret na téléphone. Comment vous trouvez ça? Non, d'abord, ils ont le bien parce que ce qui te balani, toi, c'est la sécurité. Non, toi, la sécurité. Mais si ils ont la billet comme la réalité, nous sous où est le kawana, nous allons protéger moi sinaye. Ils ont basi nous sous la balabala au bord telingana là nous, on a besoin de nous côté d'côté et batanga classe mon mobile na yo. Ako bengaye, on sous azara fiancé ne kala, azara copine ne kala. À comment de comment mobile na yo parce que mobile peut protéger je protéger on a monique bandego ya miba ba CP ba espérant ka songo ba CP on a droit aussi ma téléphone on a droit on a yo même besoin de tout n'est permis mais tout n'est pas utile si vous avez confiance que yo première dame papa OK maman OK lukani ne bilo oyo ya ba paya c'est pour protéger notre famille. Ils ont juste que protéger le bouton à yo. Le téléphone à moi, c'est alors maman. Moi, ça a droit que à bomba, azala ba secret que mobile là c'est ma téléphone là été. Mobile to le barango aza chapeau, mobile ndaza mukonzi na ndaku na ye. A mukonzi abana a mukonzi moi si. Biso ba to côté mo to voter mukonzi te. Nzamu nta voter ebongo. Donc le ko mobile a mukonzi, yende mutako simba biso nyonso. Il y a quand on te fait maman snaye na mon numéro est bien comme mingi je peux avoir une explication. Oui, c'est le mari qui doit commander, c'est le mari qui est le chef, c'est le mari qui a le bateau de commandement. Après ça jamais. Nous étions Moïse à Kabola Maï. Parce que mobilité, c'est Florence à Moussika. Mais Moïse, même dans Kabola Maï. Maman. Oui. On a droit à contrôler le téléphone à moi si mais oui. En tout cas, message web appel les Ayanan. Mais moi, ce n'a pas droit de vérifier, contrôler le téléphone à mobile. Azan a droit, mais il y a aussi faut tika kaka parce que ils ont la tina mo répété. Mais mobile pas ko tika pekaras. Oui, mobile pas ko tika na généralement mise là moi si. Bisi ni to na tendance à ta téléphone mibali. Ah OK. Et mibalité. Mais c'est comme si vous encouragez que mais il va contrôler le téléphone là-bas, si madame la chef de famille. Papa, ça le mal à contrôler au papa. Attends, moi aussi. C'est moi aussi. Le mal à contrôler moi aussi. Attends, il y a moi sans sécurité. Ah, ok. Le mal il peut, les gens moi sans contrôler. Et ça vice versa. Mais c'est permis que le mal il a la chef partout. À côté de la chambre, à côté de la salon, à côté de la téléphone, il y a moi snaye. Alors que na bilamba moi snaye, na mon lamba noté, na mon camarade moi la té lamba na nga blok on a té. Parce que c'est lui le chef. Il veut nous aller au rôle de que aussi ma téléphone moi snaye, aussi ma noté. Non. On est chef partout. On est chef où tu faut se sentir qu'on est chef. Oui, il faut que dans ce espace on ne peut pas comprendre que toi tu es le chef. OK. Bon, il va le pixel basse na ba on a ba camarade mo boye mais moi ça zo télé mais là on a do mon en clair. On a coûté basse on a démon. OK. Mon bali sera pékisi loko. Azala makila nzambe. Mon bali sera pékisi fo yoka. Oui, il faut oyoka. Mon frère, je disais tantôt, tu n'as pas l'idée. En fait, mon bali, moi, ça c'est moi. Le mariage, c'est un jeu de rôle. Chacun de nous doit jouer son rôle. Moi, ça veut jouer rôle là.
ya kotikala na se ya mibeko mobali apesa ye ya kosala exactement ce que l'homme m'a dit ya kosala exactement ce que mon mari m'a dit non on écoute qu'on raté au maman mais mobali a besoin yo osala oyo ya lingi nde osala ki mobali na ye ki mobali ne bandaka ntango mwasi azotosa baconsigne donné mais basi ebele na génération na biso ezala en Afrique ezala surtout mpe na poto eza ke ye nde azokweyisa mobali yo fo tosa ye elenge libala ezala so mobali aoloba mwasi aotosa siko fili wana esala ya boye changer confusion ekomi mikolo otro c'est otamona bamabaya mingi mwasi nde azokoma okovoyage azokweyisela wana siko ezali forme libala eske ekoti deya maladie siko bapapa basi oyo base comporta bongo mama papa babenga na vachi badécourona ye à cause ya non respect ya consigne tu n'as pas l'idée mobali alinga te bakitisa ye non eza ekokitisi mobali na yo soki olingi omona baya mabe ya mobali na yo soki ozorespecte baconsigne na ye te donc etiaka ye na mwa elongolaka ki pouvoir na ye ki autorité na ye eza bafoue mobali asesentaka là on respecte son autorité soki alobi nalingi te mama ozoblige otika oui yo ozoblige otika naoloba na yo oyo tosala yango mingi oyebi te ke bapreparaki yo te omoni papa lelo toolinga na 21e siècle baprépare l'église botelema boprépare bato avant bakota ya libala azokota ya libala okesa nini mama libala règle numéro 1 respecter les consignes données. Règle numéro 2, honorer son mari, l'appeler Seigneur. C'est mon Seigneur. Mikolo tokomi na temps moko ya mikolo actuel temps moderne wana eza bamabaya bakoko na biso bamama na biso temps wana eseleki mwasi alobi mobali mpe alobi mwasi areplike papa Abigail bavanda na libala na bango azala na mobali méchant lokola na bale mais avanda to ça soko olingi bahonore yo olingi oza mère supérieure olingi oza mère honorée de tous bizalende toza bizaleli na yo bizaleli evandi so wana biso te bizaleli na yo moko en fait ce que la femme cherche c'est en elle. Dieu a déposé la kati ya mwasi la capacité à maîtriser mobali na ye. La femme qui honore son mari, elle est capable de créer le miracle dans sa maison, de changer l'atmosphère de sa maison. Une femme qui honore son mari crée la main de Dieu, l'approbation de Dieu. Elle crée l'équilibre. Elle va permettre mon mari, elle va permettre de s'épanouir. L'épanouissement de la maison dépend de la femme. Pour mon mari, comme mon konza moka, comme un ministre, comme un rêve, il faut que la femme joue la carte d'aimer et de protéger son mari, de prendre soin de sa maison. Il y a que sa forme. Il y a que vendre la consigne donnée. Parce que moi j'ai remarqué que consigne donnée, et ça bien tes maman zonda. Et ça l'appelle dictature, t'es quand même. Ma consigne donnant maman. Oui. Comme la dictature, t'es. Oui, et comme la dictature, tant que mobali, azo dit to na débit, moi si pour appeler sa vie, il faut balingaye. So on dit que maman on a ça la bien. Mon frère, to na débit, banda kaka yekola kaka kolingaye. Moi ça va dans le monde bolingo papa. Eh na ibande konanga atanga mo linga yango papa ça la bien. OK. Eh et ça la bien ce boba lingi yo au bingo cœur, ma banane, mon chocolat chaud, mon tout. Et ça va bien. Moi, si on a. Ça va, tu t'es bien réveillé. Eh, on va dire qu'on peut se moi bise. On se dit moi texto. Là, mon collègue, on va jalousie, mon robot. Pourquoi tu es sorti, chérie? Je t'avais interdit. Pourquoi rentre à la maison? C'est mon langage français. C'est comme on est là, on peut vous déjà. Parce que je mène dans la compréhension, je suis là qui kalawana. Bolingo faut ezalaka eliaka ezalaka nourrir. Bolingo bayesaka ngo ezalaka jardin, moi ça va jardin d'amour, faut arroser mai. Ata komi na 50 ans, okozongisa zonga moi à 30 ans. OK. Et maman okozongisa moi si na comme à 30 ans.
Nanini, Lindanda, moi c'est la musique, la musique. Chérie, tu me manques. Mon cœur, je vais te voir. Mon chou, mon bonheur. Depuis que je t'ai trouvé, vu mon bonga. Depuis que je t'ai vu mon comme un lengi. Moi, c'est un l'équipe de Kitoko. Moi, c'est un vraiment, galons les rats et les mozok. Concert maman zo pese zo kota. Moi c'est nga mobali atombola moi c'est nga boy et na bimena tika sur moi c'est nga foulard mais quoi ça style la foulard na bimena sur moi c'est nga kabelo na bi papa ça va moko moi ça va na rawana siko ça mi bali musu papa na ngai pour na kosuki ça moi si alimaka te jamais que mobali na ye akoma no kumbete oui ben musu ba kumba ka basité on a ta bien en plus ça te que chérie tu es bien habillé hein waouh tu es bien habillé tu es chic moi c'est nga ta kitoko non tu es bien coiffé na luka mutakanga que sur funa futaye nous nous basi balinga nous ça bonga ko akokene ko sata ki boy po aller ça yo akoteka ta manga tshemanga na mutu po aller ça yo vraiment. Et non comme moi c'est linga na mokili le ko considérer otombola o linga ye deka ye solo la bino bo linga me bino bozaka neti kara mi bali musu bazalo ko ba kwesa bango minga bo mwana mi bali musu bazalo ko na tazo rêver mo bali musu bazalo moi c'est kitoko me motema na ye zakaka bima libanda motema na ye ezaka bima libanda wala kindoki maman mi réclamation famille papa kindoki. Moi, est-ce que le conseiller m'a dit, autant que bien témoin, mon frère, tu l'as rappelé, moi, ça va bien quoi? Bon, si je suis en équipe, on sentit au ram robot. Mais la servante de l'éternel, on a côté masolo, il y a beauté, physique, banine, mais bah, si il va libérer Batricha, du banda, parce que manque à soumission, moi, ce rose à la Quito, la plus belle du monde, ce rose auto, ça peut modalité. On supporter le lobby à qui on place que on se sentir que kimia bazo to ça oui on te dit la bango to benga bango ba to saka parce que la beauté ça suffit pas la beauté ça suffit pas moi si azo to ça na olingama moi si azo yeba ya na bandi wapi suki wapi so yeba rapete ya yeba na wapi suka wapi mato ne ka mutu te ba mikolo ba biso biso bongo. On va dire que basi on va la Bible Esther. Mon frère. Bon dire roi accepter Esther le quoi la mort si mon côté la mboka Syris. Wow. Pourquoi est-ce que Esther a compris que avant la mort mon bal na sa jeune na bonde là. Pour moi quoi il faut na bonde là pour mon bal na fa na bonde là. Mais le maman yo bonde là té église au tchaka beauté ne surtout le ya non. Ce sont des choses que le bien en vrac, mais que nous avons des détails. Le coup de la télévision, tu peux savoir que si nous sommes un peu en vrac, mais nous avons dit maman, est-ce qu'on peut faire comme Esther? La femme qui avait compris, elle a saisi son temps. Parce que chaque chose a son temps. Nous attendons hein, le bas ligner ma casse, mais saisis ça. Et comme ça, ma casse, c'était vraiment la discipline. Vanda oya lingi sala makambo ya lingi considérer ba nyona ye considérer ba biloko ya lingaka au moins le bal wana vu le bimba tombola yo. Mais maman c'est que j'ai retenu na ba propos nyo sur malobagnon tout lobby moi na retenu que ba couple belé ba o baza incompréhension qu'on soit dans tout moment et mon fait ba divorce ba zo yo karaté moi sina mobile. J'ai vite compris que ça dit que mon bail a zo ko rolinga moi si n'était ko tadi c'est bolingoté moi c'est pas zo ko cause la soumise de la mobile. Oui, c'est ça en fait. Ça. En gros, les balles les a pensé ensemble, les a pensé la bisoté. To benga na lifa mad and God, mad and Dieu. Muta sala o nzamba tinda e papa moi si wana moi na yo. Biso pe ngande to pese ko mbongo bala été. Mais linga e kaka. Linga ndenge Bible lobi to linga bango. Le coup là yeso linga ke ecclesia ce qu'on lingi moi si on a ozongi so sincère ya soumission OK ozongi so sincère ya ko bongisa bilamba na yo ba chemise na yo ba chaussette na yo koto sa yo nyonso to o tchanga en place non basi musu bazo za la soumise parce que bazo se sentir aimé papa mi bali ni ba valeur à moi cité et ça défaut pas mi bali amoni ka moi si ça ngelo té
obitile ochaka tnae okomise chege na ndako na omoko rebelle okomise rebelle okomise impoli et libella reconnaître pourquoi je me retrouve, pourquoi Dieu m'a donné cette femme à côté de moi et yeba ko boka mai hein jardin d'amour aza monto faut arroser mingi et puis maman yo pe la tourne yo pour yeba ne comme équilibre et comme kimia yeba que ce qui s'est retrouvé pleinement à Jean-Paul parce que Dieu a dit depuis la fondation du monde que tu seras à côté de Jean-Paul. Alors ça la makam oyo Jean-Paul azolinga ça la nene Jean-Paul a sepelaka côté la motema na ekundola wana ndo mona libala bine koti kinia et mongula le kaka jamais sika unité zali akotaka jamais esika unité d'où à exemple sika na bino boko vivre paisiblement. Donc ba couple ba na ba problème que soit dans tout moment pour le moment solution pesi bango mobali bossa nyos tout linga moi sinon pe moi ça au miki ça c'est ça moi ça au kita et puis moi si elle a vraiment soumise pour exciter ya linga ou bien parce que aux autres excités peut-être linga wa chaoka et puis surtout propreté hein zala propre il on a peut tiraka aux autres soumise oui et toi monsieur qui va soumise mais le kasaka est propreté non monsieur ma belle bali ba mona ma be eza la femme qui n'arrive pas à garder le secret et déstabiliser la bande. Moi, je a confiance ma caméra, ma casse. Mais avec un pas X, avec un pas Y, on a déstabilisé un peu ma balle. Donc, ça appelle maman, le col à Déborah. La Bible dit, elle se leva comme une mère. Sois une mère pour ta maison. Stabilise ta maison. Défends ton mari. Et bomba vie naïe, bomba secret naïe. Il y a mis ça tout. La femme qui pas trop. Moni. Azali bien azaki tout comme ça makamno so bien mais anobaka donc ya akoba na loba na tongo tibutu et comme too much donc loba asimbi atiki adongi atiki asimbi atiki ezo banate donc nous sommes un peu ezo sala ke libala evanda bien te to nika to loba ke to batela libala ndenge nzambe alingaki to salango yo mutu pe na balité sache le que libala eza mabete mais tant que bala observe ce que nous venons dire au monde libala comment bien. Merci beaucoup maman, c'est la fin de notre émission. Question Yasuka, aux maman pasteur. Pourquoi Bible les autres que Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris. Mais vraiment qu'on explique biso. Bible est saigné dans mobile alinga moi si et non qui a soumis dans moi si. Et tout ya moi c'est dans moi ce qui a soumise dans mobile et non qui a ligne mobile. Mais maintenant qu'on explique biso par rapport à verset. Oui, parce que beauté ya libala beauté na yango eza tango biloko mibale o tuni wana eza bien respecté, eza bien réglé. Quand Dieu demande à l'homme d'aimer, c'est parce que nzambe lokola aza représenté par mutu. Caractéristique ya nzambe eza bolingo. L'homme représente Dieu, c'est comme ça Dieu va mandater à l'homme d'aimer sa femme. Donc, aussi longtemps que tu ne vas pas aimer, au côté ça déjà qui satanisent mais nandaku papa. Donc, quand Dieu te dit ça, c'est parce que lui-même il est amour. Et puis l'amour, c'est l'amour caché, l'amour qui doit être démontré par des gestes, par des mots, par des cadeaux, par des surprises. Ah, voilà mon lingo, nzamba osengo pour liemoko. Alina biso et approuva biso en nous donnant Jésus-Christ. Alors ce que nous dit, moi si on a montre-la que tu l'aimes. Pour garder en monté, on a linga na motema, on a linga kaime, na linga la qui ça été. L'amour ça doit être prouvé. Voilà. Et tant que nous avons besoin de moi, c'est à la soumise. Parce que la soumission, c'est quoi? On est sous mission. Notre mission, c'est à côté de ton homme qui est. Oh, la Bible, ça me donne un balayo. Il y a un homme qui est sengayo. Tant que y a qu'on lingayo, il y a en retour. Qu'on a qui s'est été qu'on a impoli. Qu'on a qui s'est été qu'on a. Biloko, kota partout. On les cas partout. Kota na ba coup. Tu es soumise. Tu es soumise. Et quand tu vas montrer à ton mari que tu es une femme soumise, et cet homme, sache-le bien,
mutu wana arozala wana vino mobimba pour à protéger yo mobali wana akolinga yo comme Christ a aimé l'église. Donc grande responsabilité chez la femme parce que c'est la femme qui est venue pour aider. Oh, la personne qui aide est plus puissante. Mutu azo aider ma pesi ma coquille pour aider. Mutu azo aider aza plus que aza lokola ba États-Unis ou d'Arabiso. Donc on est na makambo. T'as besoin comparer moi si balobi que moi ça va un navire marchand. Donc navire marchand besoin bien pour ani parce que la carte na oza ba marchandise ya malamu. Si vous avez qu'à soumise au komona mobile a repérer ba meilleur na ye et ndako wana le koma ndako moko loué. Merci beaucoup la servante de l'Éternel, c'est la fin de notre émission. Nous pourrons derrière l'État. Ba o nyos to balandi yo mama bazana posa ba conseil ba question musuto tuni yo te ba retourna yo mama ba ozona nzela nini. Oui, ba ko benga ngai rapidement et plutôt directement bango moko na 085 42 82 657 et bah au bazar 085 42 82 657. OK. Oui. Et bah oyo bah au bazar na Kinshasa na Congo bakoya na avenue Masikita numéro 2 na Ngaliema Ipel quartier Ipel toza na commune ya Ngaliema wana mutu nyonso tu oyo aza besoin akuta na biso moko to yambaka chaque mercredi chaque mardi le quoi lelo et nyonso ko ya to yamba yo. Merci beaucoup maman, merci d'être venu. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Bonne Zambé Lola Ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto voyez ce soit la masse zali akotaka jamais esika unité d'où à exam sika na bino boko vivre paisiblement. Donc ba couple ba na ba problème ko soit dans tout moment pour le moment solution pesi bango mobali bossa nyos tout linga moi sinon pe moi ça au miki ça c'est ça. Moi ça okita. Et puis moi si elle a vraiment soumise pour exciter ya linga ou bien. Parce que si aux autres excités peut-être linga chaoka et puis surtout propreté. Hein, zala propre. Il y a pas tiraka. Aux hommes soumises oui, et toi monsieur qui va soumise. Mais non les kasaka et propreté. Non monsieur ma belle mi bali ba mona ma be eza la femme qui n'arrive pas à garder le secret. Et déstabiliser bandako. Mon bali a confiance ma kamna ma kasi. Mais avec un pas X, avec un pas Y, il on a déstabiliser un peu ma balle. Donc ça appelle maman le père la Déborah. La Bible dit elle se leva comme une mère. Sois une mère pour ta maison, stabilise ta maison, défends ton mari et bomba vie naie, bomba secret naie. Il y a mis ça tout, la femme qui pas trop. Moni, azali bien, azali qui tout comme ça sont bien mais anobaka donc il y a comme on a le baba tongoti butu et comme too much. Donc le baba asimbi atiki, adongi atiki, asimbi atiki, ezo banate. Donc nous sommes un peu ezosala ke libala evanda bien te tonika to lwake to batela libala ndenge nzambe alingaki to salango yo mutu pe na balité sache-le que libala za mabete mais tant que bala observe ce que nous venons dire au monde libala comment bien. Merci beaucoup maman, c'est la fin de notre émission. Question Yasuka aux maman pasteur pourquoi Bible ezosala ke Marie aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Mais voilà qu'on explique biso. Bible est saigné dans mobile alinga moi si et non qui a soumis dans moi si. Et tout ya moi c'est dans moi ce qui a soumise dans mobile et non qui a alinga mobile. Mais voilà qu'on explique biso par rapport à verset. Oui parce que beauté ya libala beauté na yango eza tant biloko mi balé o tuni wana eza bien respecté, eza bien réglé. Quand Dieu demande à l'homme d'aimer, c'est parce que nous sommes représentés par Moutou. Caractéristique y a Nzambe, eza bolingo. L'homme représente Dieu, c'est comme ça que Dieu va mandater à l'homme d'aimer sa femme. Donc, aussi longtemps que tu ne vas pas aimer, au côté ça déjà qui satanise mais nandaku. Nandaku na yo moko papa. Donc quand Dieu te dit ça, c'est parce que lui-même il est amour. Et puis l'amour c'est l'amour à cacher, l'amour qui va être démontré par des gestes, par des mots, par des cadeaux, par des surprises. Ah, voilà mon lingo nzamba osengo pour lié moko.
alinga biso et approuva biso en nous donnant Jésus-Christ. Alors ce que nous moi si montre-la que tu l'aimes. Pour garder en te on a linga na motema, on a linga kaime na linga la qui ça été l'amour ça doit être prouvé. Voilà. Et tant nous avons besoin de moi si à la soumise. Parce que la soumission c'est quoi? On est sous mission. Notre mission c'est à côté de ton homme qui est oh abimisa mbongo na ya balayo. Ya monza bazo senga yo. Tant il y a ko linga yo, yo en retour qu'on a qui ça été qu'on a impoli. Qu'on a été qu'on a biloko kota partout. On les cas partout. Kuta na ba coup. Tu es soumis. Tu es soumise. Et quand tu vas montrer à ton mari que tu es une femme soumise, et cet homme, sache-le bien, quand on est là, mutuana arozala wana vile mobimba pour protéger yo. Mobali wana akolinga yo comme Christ a aimé l'église. Donc grande responsabilité chez la femme parce que c'est la femme qui est venue pour aider. Oh, la personne qui aide est plus puissante. Mutu azo aider ma pesi ma coquille pour aider. Mutu azo aider aza plus que aza lokola ba États-Unis et d'Arabie Saoudite. Donc on est na makambo. T'as besoin de comparer moi si balobi que moi ça va une navire marchande. Donc le navire marchand parce que la carte aux la marchandise il y a malamu si vous avez qu'à soumise au commune nous va repérer ça va meilleur naïe et nous va courir le coma nous va comment louer. Merci beaucoup la servante de l'Éternel, c'est la fin de notre émission. Nous courons derrière l'État. Bah oh nyos tout balandi yo mama bazana posa ba conseil ba question musuto tunyo te ba retourna yo mama ba ozona nzela nini. Oui, je vais rapidement et plutôt directement dans Moko dans 085 42 82 657. Et bah, au bazar 085 42 82 657. Ok. Oui. Et bah, oyo? Bah, au bazar na Kinshasa, na Congo. Bakoya na avenue Masikita numéro 2 Nangaliema Ipel quartier Ipel dans la commune Nangaliema wana mutu nyo surtout oya za besoin akuta na biso moko to yambaka chaque mercredi chaque mardi le quoi lelo et nyo sokoya to yamba yo. Merci beaucoup maman, merci d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta Simana to ya koloba ke nzamba bo to voyez ce soir na massa do